Mbote bandeko na nga nzamba pambola bino ya bino ndeko Kongo alenga mwana mfumu Kimbangu. Ya solo bandeko tokutani lisusu po tokutana kala. Masolo na biso emiso bokoka bayindo toujours na Kongo alenga TV. Ya solo bandeko oyebeke je ya francophonie euti kosila. Francophonie esili kasi ya solo bandeko bozomona na nsima na ngai bamasolo oyo bandeko deux fois te faci beton mukwa tombolo bandeko likambo ya kokamwa tala biloko totikali nango batu babeti mabaku balobiki ya solo mbongo wana ezali mbongo ya bafrançais bakotisi kongo niongo kasi ya solo bandeko francophonie eza ya bafrançais bandeko na nga bana ya Congo makambo oyo eleki na Congo wi gouvernement na biso bakongolais ekobimisa mpe mbongo po totonga na asir na ndimi te bafrançais bakoya kopikola stade oyo tobengi ya tata ya Raphaël to stade oyo tobengi stade ya martyr oyo tobengaka kala Kamanyola oyo tobengaka kala stade du 20 mai Mohamed Ali babunda na kati ya stade oyo lelo tala stade na biso ndenge ekomi kitoko bandeko na ngai tala stade de martyr ndenge ekomi kitoko tomoni baconcert ndenge eleki tomoni jeux olympique oyo elekaka oyo totalaka biso nyonso tu bandeko na ngai vraiment tuka ndenge tolobaka baprésident nyonso tu baleki na Congo réalisation oyo Félix Tshisekedi asali bandeko président moko asala yango azali te Joseph Kabila azali na kanda ya kosakana te pamba te ye azwaki mpe chance wana koya kosala yango kasi ya solo bandeko asaleli yango te faci beton ye moto aye kokutana na lupemba oyo bandeko tozali koyeba te toyebi ke ya solo bandeko mboka na biso mboka ya Congo ezali na bitumba toyebi ke ya solo kote ya este kuna bato ya mitema mabe oyo tobengi barwandais babotoli biso eteni ya Congo ti lelo bazali kokipe yango babotoli nanu te me bazali kokipe Bunagana wana tokoki koloba te ke o congolais moko te akoki koloba ke aéchappe yango alobaki ayebi yango te biso tu toyebi yango kasi ya solo bandeko Faci beton aye kozwa mboka ya Congo na 1900 na 1918 azwi mboka ya Congo lelo tokoti na 2023 bandeko 2023 donc Faci beton ça fait 4 ans 4 ans ya pamba bandeko tala baréalisation ya président oyo ata kutu batu tolingaka batu te bandeko biso nyonso tozalaki balobeli na kati ya mboka oyo ya diaspora mutu akoshape Kongo alenga ayebi ete aza te kasi ya solo bandeko tobundaki totelemisaki diaspora tobundaki totelemisi bakombata toyambi bango nyonso tu oyo akala tu toyebi bango il a des combattants lelo bazonga na bango Congo basala nzela na bango eza normal parce que mopaya azalaki na motu ya mboka atika mboka kasi lokola mwana mboka Faci beton azwi bokonzi aye kokuta mboka na biso ezalaki deja ya bokabwani armée ezalaki infiltré gouvernement ezalaki infiltré même économie ya mboka na biso ezalaki dirige na barwandais donc ya solo bandeko mboka na biso mboka ya Congo niveau mboka oyo ekomeli na elengi na kitoko na kotala boye bandeko botala réalisation ya stade oyo ndenge ezali na nsima ndenge batongi yango soki basali yango pendant 10 ans ya boya kitoko boye mboka na biso bandeko bato bakoya bakoanvie mboka na biso mboka ya Congo bitumba oyo Faci aye kokuta il faut asilisa yango malembe congolais pressé ya nini bandeko
bomona wapi moto azuka kata mbala moko pu basoda ngo bakobuta bitumba banani minduki yango oya kozwa mbala moko tozalaki na mbago oyo mwasomba minduki ezalaki te. Bandeko bakongolais tolinga Congo, toza na posa Congo ekoma elengi. Tala je ya francophonie bato mosusu bakomi kofinga na kimbangu zobrota soki zabrota kote ya Kivu kuna na Katanga eza mawa mpo na yo, mawa mpo na yo tanke ozofinga kimbangu oyo anyokwama bino kuna bakatange bato boboma ye parce que akufa kuna na Lubumbashi. Zobrata bandeko nanga bana Congo tozoyeba te likambo nini bakongolais tolingi nini. Tala je ya francophonie ndenge totalaka tozelaka baje ya olympique eleka chaque été ezalaka na baberlin partout na monde na bapays européen mpo totala bacourse. Me kasi likambo ya kokamwa bandeko congolais tellement congolais bandeko soni moko bakongolais na bareseau sociaux bakongolais bayokisi bato boyebi ke ya solo bandeko baje oyo tobengi jeux olympique elekaka jamais na Congo bakongolais mpena balandaka yango te. Congolais boyebi ke likambo tali kotala télévision tellement courant mpe ezalaka te batalaka vraiment télévision rare. Jeux olympique bandeko basi oyo bakimaka balataka bakaleson lokola congolais bandeko miso ekoma soki ndenge nini toyebaka te soki esprit wana nini ekotela biso bandeko baye kotala course ya basi oyo bakimaka oyo ba 3000 mètres ba 2000 mètres na boulevard wana bandeko likambo ya kokamwa ntango baza komona basi wana bafille wana baza kokima congolais miso epai mosusu te kaka na bakaleso ya basi wana ya bafille wana bandeko na soni babandi koseka bafille wana oyo aye ya kitoko te ta oyo ya mwindu oyo aye bandeko na soni mpo nini bandeko bamesana nango te faci yango tolobi merci sikoyo congolais akomprendre mbala moko ke jeux olympique mpe ezalaka bacourse ya bato kokima bacourse ya 100 mètres mpe ezalaka ya 200 mètres sikoyo bajeune ebele bakose donne na sport oleke ya kose donne na miziki nzoka biso bakongolais mobutu atiaka biso tozalaka makasi na sport yango omoni tozwaka bacoupe d'Afrique même na niveau basket tozalaki makasi mais basket féminine na biso lelo eza so makasi te parce que basentraînaka susu te place ya malunga eza te faci atongeli bango stade sikoyo bokomona masolo sikoyo ndenge léopard féminine ndenge kozonga makasi ndenge basportif na biso bajidoka club ya Geda oyo ya yolo bapeti na ngai doki bandeko na ngai bokomona sport sikoyo ndenge kokoma sport ekozonga tokomi deja na 2 stade ya minene ya kitoko ya olympique ya bien oyo tokoki koorganize bacoupe d'Afrique bazotonga mosusu na Kingabwa stade de 24 novembre bazokorehabilite yango bandeko tokokoma na biso mpe tokoorganize coupe d'Afrique. Donc Congo banzela ezali kotonga mafati aza kotonga banzela bandeko na timambi kaka ya bakongolais baza kodiabolize Faci ndeko wana soki Zopata aza kofinga kimbangu faux prophète ye mutu asala prophétie ya Faci sikoyo Faci aza konyokola bango ndeko na ngai yo monaka ntango kimbangu alobaki ke Faci mutu akoma président ke akonyokola bato omona yango wapi omoni baleson di pumuki mbangu bozosakana na ye yango ozomonaka bozobonga te. Il faut faire attention de Zobrata. Il faut faire attention. Ça la analyse le mboka c'est bon. Ce qu'on a critiqué président problème il y a tout ça la analyse na yo.
me kokota na makambo ya kimbangu ke ye fo propre et pour so bimisa ba bêtise o ngala ko bimisa te mukolo lokola yo mama wana mo wana zoloba esika lo finga ya mama na yo wana me yo uta wana yango bandeko bakongolais tozoyeba te mboka na biso tolingi nini tala président asali biso baevre ya boye francophonie abisi mbongo apesi biso dete ya nini dete ya nini ata apesi mbongo wana dete me tikali batongeli biso tikali mpa na biso mobutu alekaka wana asalaka yango oyo mobutu asalaka palais du peuple yango na etikala te ezalaki mpe dete mpo maréchal mobutu abibisaka mbongo ezalaki mpe kaka dete etikala te bakopikolaka yango te etikali mpa na biso mais Congo une partie ya l'argent na trésor public ebimi parce que ezali mboka na biso toyambi bato tolinga mboka na biso bandeko président Félix azosala vraiment makambo moko ya bien armée na biso bakorestaurer yango armée kozonga makasi na ndenge ya kosakana te bandeko bondimela ngai armée na biso congolaise kaka oyo tozoloba kaka armée bokomona yango bunagana wana tokorécupere yango parce que eza mboka bakoko na biso bango moko kutu bato baza na kati wana oyo bazosokipe na bango baboyi kutu na baboyi na bango kutu kokende kokoma soki république nini bango basala wana baboyi na bango peuple autonome soki aboyi na ye bokoki jamais koforce bango bobotola bango mboka na bango ekosimba te Paul Kagame mpe akosilisa bapopulation nyonso to baza na kati ya bunagana te akokoka te atake ezwa baethiopie atake ezwa uniolitike oyo bazali na Kenya bandeko bakokoka kaka te eza mabele ya bakoko ya bato ekosimba te yango ozomonaka bandeko bana ya Congo naye kolamusa bino merci na Faci na baevre oyo aza kosalela biso président na biso et puis merci na gouverneur Gentini Ngobila parce que grâce à gouverneur baevre oyo mpe eza kosalama président ya ACP Gentini Ngobila Mbaka ya solo bandeko mutu nyonso aza na malamu aza na mabe na ye me ya solo epoki oyo Faci Beto malamu na ye oyo aza kosala biso toza komona yango na miso donc soki lelo lobi tokomi mibange tokoyeba ke no wi biso tomonaki ndenge Faci atongaki donc topesa ye mapamboli ebele Faci Beton félicitations un président azalaka nde boye tala stade ndenge komi na elenge tala elenge ya stade donc bandeko tolinga président na biso mawa mingi na bandeko oyo bazali kofinga ye c'est normal président nyonso to balingaka ye te mutu moko te akolobaka aza parfait meme tata nzambe mozalisi wa likolo na se basataniste bafingaka ye bandoki bato bazosalela moyini satana bafingaka ye po te ndeko kongo alenga olie te nalie mbongo te mais en tant que patriote nazotala mboka ndenge azokende na baréalisation ya boye bandeko na ngai il faut le féliciter po 18 ans ya Joseph Kabila batikali kosala baréalisation ya boye te 3 ans soki 4 ans ya Laurent Désiré Kabila asali yango te 32 ans ya Mobutu kutu asala te biso tokoli tobotami ntango Mobutu biso towa basere 7 te towa basere 6 tobotami ntango ya Mobutu ti tomoni ndenge Zaire ekomi Congo ekomi Zaire bandeko na ngai baréalisation oyo esalamaka nango te Faci aye koréalize yango eza makambo ya francophonie teke moto yango batongi bakotisa biso dette bakotisa biso dette bakotisa te ye andibi asala yango bo baprésident mosusu balia bambongo
Il y a ça qu'on réalise. Alors, à restaurer les biso, armée et comme Makassi, armée comme Makassi avec Jean-Pierre Bemba Gombo, Yemoko ministre de la Défense à Zawana Moutou, armée comme Makassi, Makamutu comme Makassi, peut-être que Télémela, ministre de l'économie, toza kotelemela Vital Kamerhe tolembi toza kolinga susu te Fachi Beto notre président bato oyo toza komonaki akomi ministre atondisa bafamille na ye na kati ya gouvernement biso bakongole toza koboya yango toza na posa ya mosala emonana olieke tomonaka bafamille ya bato batonda na gouvernement baza kolia bambongo eske ya solo bandeko bazali capable ya kosime bapose oyo bazali kosime. Le Congo appartient à nous tous. Biso tango président osala kitoko tokokumisa président na biso avec notre gouverneur oyo aza koréalize barêve kitoko na kati ya capitale. Capitale efezaka kitoko epuis mosala ezaka na capitale te tozomona faci azosala mosala ntina baintérieur banzela ya baintérieur oyo ebukanaki bapont bamandi koréhabilite yango. C'est ça les problèmes bandeko bacongolais. En tout cas, merci. Nzambe apambola bino. Ozaki toujours flash na Congo Alenga TV. Abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV. Masolo na biso. Tozongi mbote na lisu polele. Oyo tobando sala toujours analyse. Pona kolobela mboka na biso. Topesi pe mbote kuna kisasa na ndeko na biso. Eleze Tambwe. Mbote na esika azali. On est toujours ensemble. Tozali kobunda pona mboka. 2023 oyo toyebi ke baélection ezali kozelama Fachi Beton aza koorganize baélection oyo akotia mutu atie mutu babetana na Fachi Beton soki mpe élection ekozala te tokoyeba yango kaka mais élection ekozala toza na posa Fachi Beton asilisa mission na ye oyo nzambe atindi ye mpo na Congo. Mission na ye oyo nzambe atie asilisa yango pona biso peuple congolais. Il faut abenganela biso batuti rwandais na mboka na biso biso ba congolais tomipesa na mboka na biso ndenge toza komona ba Niger bazali kopesa tala na Niger peuple telemi elobi ke boya bino sesuki CEDEAO boya na minduki na bino biso peuple tozali awa bomoni ba pays nyonso tu ndenge bayokani bakoteli ya bango peuple biso pe peuple so toza na nsima ya président tolobi ke barwandais babimako bandeko barwandais bakobima tolanda baopposant te opposant ya solo akozala pour mboka na ye badefendre nano mboka bapaya babimi tobongisi mboka apres baélection ekoya parce que mokili se change développement se koti na mokili biso mo tozomona ke baprésident bakosala so ba 3 mandats te. Donc le monde change toujours. Génération dans le Congo, dans l'Afrique, dans génération trop jeune. Biso si to comme to l'équipe à 50 ans, to que na ba to na to que na ba 60 ans, mais ba jeune ba na ba 20 ans ba za epelé à kosakana te sur 110 sur 120 millions de Congolais ba na kati ya Congo bandeko. Ba jeune ba ko 80 000 millions pardon. 80 millions, 90 millions de jeunes. Donc, basé belé. Afrique Mobimba, ezali trop jeune. Donc, les Occidentaux, moi, ba koka sous les athées. Ba samboué. Ba samboué. Biso to koli po biso, to landaki lo yengi. Lo yenga Mobutu, ba jalelo, nie, jalelo, koyemba, jalelo, buba dilanga ye. Yango biso tolandaki miziki avait beaucoup le papa Wemba King Kesere Meneya ba miziki yango lelo bandeko ba jeune lelo ata bazolanda fali pupa faire gola mais baza ko timbela makambo teli mboka il faut kaka nde ba musicien idéologie bate ya peuple ba onde to moni faire asali clôture ya stade aye ko yemba yembeli batu makambo za ko lekala mboka c'est ça ba Gaulois losako
bagolo losako na bino eloko biso tolingi yango il faut bagene bacomprendre mboka na bango bazala na nsima ya président na bango mpo banguna baoccidentaux basambwa. C'est ça le problème bande. Nzamba apambola président na biso Faci Beton baélection eleka na kimia restaurele biso mpena gouvernement ya kitoko et puis surtout armée na biso Faci Beton armée notre armée mapingo tomonaki bazala ata 20 à 30 000 bagene baza ebele bazotelengana bakota na armée tongela biso mboka banzela toza kosepela kitoko tala Kinshasa kitoko. En tout cas bandeko na ngai nzamba apambola bino tokutani bongo mbala nsima. Abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV émission masolo na biso bokoko bayindo pona makambo teli bokoko tokobosanaka bokoko na biso te. C'est notre les ancêtres bancêtre na biso tokoki kobosana bango te bakoko na biso tokolobelaka bango kaka oyo bango basalaki ya malamu tokoloba oyo ya mabe mpe tokoloba me tokobosana bango te po grâce na bango yango biso tozwa mabele ya Congo. Soki bango bazwaka mabele ya Congo te mele ngai na yo tongo tozala banani me bango bato baboti mpe biso baboti baparent na biso baboti balien parent donc bandeko tokoki kobosana bango te tomikosama te koko mundele te moto apesaka biso Congo koko mundele te moto ayaki kopesa biso biloko ya kolia po to ekolisa biso nde tokóma boye. Non, c'est la terre de nos ancêtres. Tala lelo Faci Beton comme on a sa image ya kitoko ya Congo. Donc même Kinshasa image mosusu comme kobima na Kinshasa na elenge na kotala ozo sentir que ya solo Kinshasa ekomi kokoma kitoko ba paysage moko do ozo mona ke kitoko ya kosakana te bandeko mboka pene komi kotongama vraiment toka vraiment esengo ya kosakana te mboka na biso mboka ya Congo. Nzamba pambola Faci na makambo oyo azosala mpona biso bana Congo. En tout cas toza na esengo makasi vraiment na mboka na biso. Nzamba pambola bino tokutani bongo mbala nsima nde tokosolaka susu makambo etali mboka ya Congo. Botala stade de Martyr na elengi botali na mipanzi ya stade ndenge kaka tokotaka stade ya Dortmund tala bandi ndenge kaka tokenda na stade ya olympique oyo ya Bayer banorme oyo basali yango tala likolo ndenge bakangi yango ata mbula ebeti bato bakopola te 20 me mpe ezalaki o mbula ebeti nga moko nde naza boye bandeko komba ya Mohamed Ali ngai nakendaka na pere na biso amema nga ngai nazalaka na stade amema ngai tokenda kotala komba ya Mohamed Ali ngai nakotaka na stade mais lelo tala stade ola ndenge ekomi bandeko tozala fier Faci Beton tozala fier vraiment en tout cas merci na gouverneur Gentini Ngobila na ba œuvre oyo en tant que gouverneur nzambe apambola ye président ya ACP. Merci na batutu merci à mon vieux président na biso ya ACP na Bruxelles Clara de Bruxelles. Merci na bana eroga lisungi. Merci na batutu bana IDPS bagolo na bosani te o basaki ambiance danse na kati ya stade de Martyr pardon. Nzambe apambola bino tokutani bongo mbala nsima azalaki toujours ya bino Congo Alenga mwana Fumu Kimbangu matondo mingi ingeta